Soki liloba kitoko. Et vous savez bien, Boyebi malamu ete. toujours profondément. Ezo simaka biso na mitema kaka. Pas seulement moi, Kaka ngai te. mais nous tous. Biso banso. Ce qu'il en est de ce que nous avons lu et où nous en sommes. Eloko totangi kaso tokomi pe wapi? Par rapport à ce que nous lisons. Na kotalela oyo tozotanga. Nous-mêmes et parfois. Et puis na komitala pe biso moko. Un peu mal. Esalaka biso pasi na motema. Pesi na mwa mawa. A déjà souligné à quel Frère Dante asi apesi eyanu. Et à quel point elle était brève. Et te eyanu pe ezaki mukuse. Parfois nous donnons une longue réponse. Tamsusu topesa eyanu molai. En fait, pas une réponse. Zokande eza pe eyanu te. Que nous disons. Eza makambo tozoloba kaka. Si la question était kasi soki mutuna que je puisse faire cela. Ete nakoko sala wo wana basengi ngai. Beto yanuli iyo. Seigneur. Kolo. Verset 28. Matthieu 9 verset 28. Mais clair. Leur oui était aussi un oui. Oui, ezalaki oui. Il venait du fond du cœur et le Seigneur ne pouvait que confirmer. Et utaki na motema maye kola ko kutatulu kaka liloba na ye. Puissance. Ils s'y attendaient. Ce n'était donc pas une surprise. Ah oui, c'est que surprise, ils ne se sont pas dit, voyons voir si ça marche ou pas. Total, tant tout ce, tout mécanisme, ce que simba que simbate. Mais ils ont déjà crié. Bango basi ba gangaki. Foi en l'appelant. Bazaki na kondima na kuganga na bango. Et ils s'attendaient à ce qu'il ait pitié. Bazaki kozela, poete ye ayoke na bango mawa. Selon la parole de l'Écriture, ce qu'on a chez le banal commis, demandez et l'on vous donnera. Bosenga pe bakopesa yo. Frappez et on vous ouvrira. Beta porte bakofungulela yo. Matthieu 7 verset 7. Matthieu 7 verset 7. Il est donc écrit, Jésus leur répondit. Et comment mettez? Croyez-vous que je puisse faire cela? Bon monete na koko sala yango. Ils lui répondirent. Ba yanulaki ye iyo nkolo. 7. Nous aussi nous croyons. Biso pe tondimi peut tout faire. Akoki kosala nyonso. Et nous croyons qu'il le fera. Tondimi te akosala yango. Amen. La promis. Po ye alaki yango. Voir et vouloir. Olinga te. Deux choses différentes. E kolinga na kosala eza makambo ekeseni. Et il peut. Akoki. Akoki. Alingi pe kosala yango. Car il est Dieu. Po kasi akosala yango po ye aza Nzambe. Revenir sur sa parole. Verset 29, Matthieu 9. Alors Matthieu 9 verset 29. Et dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Et salamela bino kolanisa kondima na bino. Malheur à eux s'ils avaient seulement dit qu'ils croyaient sans croire. Mawana bango. Soki balobaki ke bandimi zuka nde bandimaki pete. Erenga zala somo. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Et salamela bino kolanisa. Vous voyez maintenant où Kondima. la puissance de Dieu vous touche maintenant et vient sur vous. Bo alobaki teke botala sikoyo puissance na Nzambe ko ya likolo na bino te. Et cela arriva. Leur oui, Seigneur. Oui, iyo na bango nkolo. Avec foi. Etalemisami na kondima. Qui attendait. Bazaki komizelisa na yango. A vu leur foi. Kolo amonaki kondima na bango. Agi. Pe asali. Selon leur foi. Kolanisa kondima na bango. Me rappelle l'histoire des 4 hommes qui ont découvert le toit. Wana epesinga likanisi ya bato minei bafungoli toiture bakotisi moto likolo ya ndako. Tango nkolo amoni kondima wana na bango ndenge bamonaki basimbi basinga na maboko na bango mpo na kokitisa kati na bato. Tango ye amoni kondima na bango balingaki batia moto na makolo ya Yesu. Ezalaki likanisi malamu boyo kondima elakisa kaka nzela.
bato bazalaki ebele ke moyen bakota na ye boye ezalaki te nde bake kofongola toiture bakotisa ye likolo na toiture. Ils durent nécessairement faire place. Kondima na bango epesi bango nzela. Ils serrèrent alors les rangs afin de faire de la place et que cet homme puisse enfin être descendu. La foi trouva un chemin. Basalaki masu La foi a obtenu po te motono akita kasi kondima ezwaki nzela, kondima ezwaki eyano. Je crois que nous devons déclarer la guerre à l'incrédulité. Esengeli biso Et nous to déclarer etumba na motema ekenze. C'est vrai. et simplement agir dans la foi. To sala bobele kati na kondima. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Amen. Esalamela bino kolanisa kondima na bino. S'il l'avait seulement dit sans le penser. Mena soki bango baloba basengaki lisungi sanke bandima peza baloba bazosenga mengeza la somme Et qu'il croyait. kasi bazaki kondima. Suivant dit, Molongo verset 30, alors Matthieu 9 verset 30 s'ouvrir miso na bango efungwami. et Jésus leur recommanda. Yesu pameli bango. Personne n'en sache rien. Moto moko ta yeba likambo oyo. Oui, ils n'ont pas suivi cette instruction. Kasi balandeki malakisi wana te. Personne ne peut leur en vouloir. Moto akoyokelwa bango mawa kanda te. Quelque chose de grand s'était produit pour eux. Po moto eloko munene esalami mpo na bango. Ils en ont témoigné. Bakende mpe kotatula yango. J'ai lu dans le magazine Spiegel Namonaki na magazine Spiegel le célèbre général North, célèbre général Nos que l'on qualifie de né de nouveau et de croyant. oyo bazoloba abotami Les sika journalistes ont rapporté qu'il aza mondimi était incapable de rester calme. bajournaliste balobiki akokaki kotikala calme te. Soit il dit praise the Lord, c'est-à-dire louer Ta mosusu akoloba presse de l'ordre yokoloba kolo akomisama. Puis il est écrit qu'il était catholique. Balobi bakomi azaki catholique Dans un homme croyant, un chrétien né de nouveau. kasi akomaki mondimi En soi, abotami sika. il n'est pas nécessaire d'approfondir la question. Ata kubongo Ils écrivent de toute façon ce qu'ils veulent. tokokota na modindi to bango bakomaka makambo balingi kokoma Une chose m'a frappé. kasi eloko moko etuti ngai Leur a frappé. eloko moko etuti bango. Un homme ne peut plus se taire Moto akoyokanga monoko te. ici où nous en sommes. Nayebi biso bino epai toza. Que nous ne pouvons pas, que ce soit dans la rue ou où que nous soyons, parler avec d'autres. Biso pe Ce que Dieu place toza fait. eta toza na nzela toloba na baninga oyo nzambe asali. Parler jusqu'à ce que les gens en aient assez. Et Loba tikeno bato baloba ete tika biso kimia je veux dire, nalingi naloba nini c'est-à-dire comme les commères. nalingi naloba te boloba lokola kochola te lokola Témoigner avec te dignité. bozotatola na dignité nyonso Témoignage qui repose véritablement sur une expérience réelle personnelle. donc litatoli efande likolo ya libiki moko Et que lorsque cela est possible, libiki oyo esengeli esalama que nous sommes arrivés au point ete tokoma Dieu peut na nous esika utiliser. ke nzambe mpe akoki kosala na biso mosala. Te parler, les temps sont durs et Tokoki koloba parler de ces choses et makambo ekomi pasi qui ne sait pas qu'il y a de nani nango ayebi te ke ba injustice ezali na nous mokili. sommes tous croyants ou non, Tozala mondimi oza mondimi te, croyants ou non, tozala mondimi oza mondimi te, que lorsque toyebi ke bangongo ezakomi nango nous pasi. trouvons dans la même situation que Kasi- ces deux personnes ou que Kasi soki tokomi beaucoup d'autres, na bato mibale na lolenge na bango après ce qu'ils tokokanga monoko te arrivé, na oyo eyelaki bango ils en ont parlé, balobeli yango témoigné, bien que batatoli yango taisez-vous. bien que yesu ayebi songo bokanga minoko na bino bolo bango te me bango bakendeki batatolaki. Le contraire, nous faisons exactement le contraire de ce qui s'est Kasi passé à l'époque. biso tozosala oyo ekokani na oyo bango basalaki te. Taisons alors que le Seigneur nous dit de témoigner. Biso nkolo ayebisi biso totatola Quelle mesure mais les tozotatola expériences te. que nous avons vécues avec Dieu sont suffisamment fraîches. bayo tobiki na nzambe
eza pour que nous solo puissions les transmettre po te biso mpe toko koyebisa mpe na baninga mosusu et d'attiser l'enthousiasme. Car kobenda nous en sommes tous capables, et je ne le dis pas po cela, sa et je ne dis pas cela pour to critiquer. bato bazokobeta malubalo wana babenda bato biso mpe tozala makoki ya kosala yango kasi nazoloba yango te mpo na bongo Il faut plus que de la musique, esengeli plus que de l'enthousiasme, koleka enthousiasme koleka musique que ce soit une chose de Dieu. Dieu Esengeli. doit être réellement le contenu de cette chose. ezala oyo ya Ce n'est nzambe pas le cas, soki bongo ce mpe te n'est qu'une idée. wana eza nde makanisi na Alors bato l'affaire est vouée. donc ata kobonga likambo Mais eza nango na tozwanga libungutulu je crois que nous sommes tous d'accord na pour ndimi dire te que toyokani Dieu biso banso a été ke miséricordieux avec nzambe azalaki na mawa na biso qui nous a révélé sa parole, afongoli biso liloba na ye qui nous a fait connaître sa volonté. atalisi biso mokano na ye Et je crois aussi na ndimi lisusu qu'il achèvera l'œuvre. akosilisa mpe mosala na ye oyo abandaki amen Mais j'avoue honnêtement que nazoloba ngo polele je ne suis pas toujours dans le même état nazali d'esprit ndenge na ngai ya molimo en ce te moment, alors que je me tiens ici. na ata ngai natelemi liboso na bino awa Ai-je crié ces dernières ta semaines, mosusu Seigneur, mongongo mon eza Dieu, mon koganga âme na sont comme emprisonnés. naza lokola naza na prison Je veux m'échapper. nalingi nakima Je veux être libre. nalingi nazala bonsomi Jouir de la liberté. kosepela na bonsomi ya bule Je veux être ce que tu veux faire de moi. nalingi nazala oyo olingi osala na Nous ngai sommes tous comme ça. biso nyonso toza bongo na Nous kanisa sentons qu'il y a en nous tozokee ete kati na quelque biso chose de complètement différent eloko moko ya de ce que bokeseni nous révélons à l'extérieur, de ce qui a été révélé à l'extérieur jusqu'à présent. oyo tozomona oyo etalisami na libanda Rappelez la prédication de frère Branham, bokaniseli te ya ndeko branham les âmes en prison. milimo oyo ezala kati na boloko Lorsque l'ennemi passe à l'action, ntango il monguna peut aussi rendre la vie difficile aux croyants. akoleka na mosala akoyesa biso bombo na biso pasi Et principalement aux croyants. mingimingi bandimi Pour les autres, il will. mpona bamosusu bazoloba na maloba malamu maloba kitoko oyo ezolekana Mais nous savons malgré tout kasi toyebi ata kobongo que Dieu a fait de si grandes choses en nous. nzambe asali na Il biso ne peut pas nous makambo atteindre. minene oyo monguna kuta kokolongola biso yango te c'est vrai Concernant Dieu ou nos expériences avec Dieu. kokolanda kotalela nzambe mpe na mabiki na biso na Nous nzambe servir en nous faisant croire que nous ne sommes monguna alingi kotalisa biso ke biso tokoki te tozala makoki te Dieu kasi nzambe veillera également là-dessus. akosenzela likolo na yango accordera sa grâce afin que cela ne reste pas akosala une ete simple constatation mais une confiance en Dieu. ngolu na ye ezala te tomoni ngolu me toza na confiance na nzambe na Nous makambo ya bongo attendons parfois de Dieu tozozela na que nzambe des choses se produisent eloko à un moko moment esalama donné, un jour ou l'autre. ekokoya lelo bi elobi Et en réalité, na bosolo si nous croyons soki que le Seigneur tondimi est présent, kolo azali alors elles ne doivent pas se produire un jour où ekosalama elles peuvent se produire maintenant. Et le Seigneur ekosalama nous mokolo demande, moko te me ekosalama ata sasa que yipi je puisse vous faire cela. Ne- Et alors nous sommes obligés de répondre oui Seigneur. nde nkolo atunaki bolingi nasalela bino yango toza tosukisami na koloba ete iyo kolo sala yango Depuis des temps anciens, et il dit, y a-t-il quelque chose qui m'est impossible? Il le dit dans Genèse 18, na 14. genèse 18 14 abrahamu oyo na sara eloko moko oyo ya pasi ekozala na ngai oyo ngai nakokosala te Justement pas. La question est de savoir libutono eza koyeba si nous comptons vraiment soki solo sur le Seigneur tozotalela nkolo na biso tel que nous sommes. Non pas que nous devions maintenant nous mettre devant le miroir elingi koloba te ke nous maquiller, totelema na miroir tomitala tomibongisa elongi mais non devant le Seigneur tel que nous sommes, tokoya epai na nkolo ndenge toza mais avec un cœur sincère. na motema sincere Regarde le mpo cœur. nzambe atalaka motema Et oyo ezali très clairement dans sembo la Bible qu'il était un homme selon le cœur de Dieu.
David azaki motokola se motema na Nzambe. 1 Samuel 13, Il n'est 14. pas écrit que cela était selon le cœur de beaucoup d'autres. mais alobi te selon ke le ezalaki cœur kola se de mitema Dieu. bato ebele non. Il avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Amonaki ngolu liboso ya Nzambe. Et je crois, comme je l'ai déjà dit, Andimi poko na sina alobi yango trouver grâce aux yeux de Dieu. akumaki kokuta ngolu Nous devons liboso na Nzambe. maintenant nous occuper des petits renards qui Biso découvrent la awa lumière. pe Nous ne sommes tokokutala pas na makambo ya des grands barenard te ya mike mike choses, te nous les remarquons tous, parce que makambo ya barenard tokomona nka mbala moko qui nous retiennent certainement. kasi ezali makambo minene nde tozomona mbala moko kasi Aller de awa l'avant, awa esengeli tokende liboso c'est seulement possible ensemble avec Dieu. ezali ekoki kosalama bobele so toza elongo na Nzambe oyo mongo nazosala mike mike wana totika yango tokende liboso Tout, chaque nouvelle idée, chaque nouvel enseignement, likanisi ya sika chaque nouveau mouvement mouvement nyonso koningana nyonso tu eta euti wapi plus tard par s'enliser seul biso tokokangama na makambo yango atteindra te son but avec ceux qui pamba te suivent son chemin. Nzambe azali ntina na bato na ye oyo bakangami na ye Ceux qui lui ont fait confiance, baoyo bapesi même confiance lorsqu'ils se croyaient prisonniers, donc immobiles. ata oyo abimonaki aza prisonnier Dire, comme Paul l'a dit, ata amoniki aya kokoningana te enchaîner akoloba ndenge Paul alobaki kasi ata nzoto bakangama na boloko kasi liloba na Nzambe ekangami na boloko te si nous sommes comme enchaînés par les ata tozali circonstances, lokola tokangami na makambo ezoyela biso na mokili kasi nous avons reçu et loboto yami proclamé etatolami ni liés ni enchaînés. ezakangami Au mpe te contraire, zuka elle nde a apporté la délivrance à beaucoup ememi et a donné kokangolami na bato la ebele lumière et la révélation par la grâce. toza na ngolu Et pourtant, nous avons en nous un désir zuka nde kati na biso insatisfait toza na posa moko toyoki esengo nango te que David exprime bien dans le psaume David 42 azolobela ngo na psaume 42 comme une biche alobi aspire après ezekola un cours d'eau, nyama oyo ainsi biche mon âme aspire aza na posa ya komela mai ezali mpe boye motema na ngai mpe eza na posa na yo o Sans Nzambe comparaison. Le magazine Spiegel a déclaré qu'environ 15 millions Magazine de Spiegel personnes elobi aux ke États-Unis sont des chrétiens 15 millions de personnes baza bakretien et que 50 000 sont de type pentecôtiste de 50 000 baza avec la bapentecôtiste nouvelle naissance et tout. baza na mbotama na sika nyonso Je me suis naturellement dit, même si je sais que toute l'Amérique, en particulier la côte ouest, a été touchée par la grâce, ngai lokola nayebaki te koto ese amerike aucun autre pays sur terre. esimemaki na ngolu na Nzambe A kasi pris un noir à moitié aveugle Nzambe qui ne azwi distinguait pas noir sa droite de sa gauche oyo ayebaki te gauche na droite te dans la Suza Street en na 1906. All Et Street na 6 soudain, na il s'est poisa passé quelque chose. eloko moko elekanaki Et cet homme moto oyo qui pouvait à peine voir oyo akoki komona a été un instrument entre les mains de Dieu azalaki eluku na maboko na Nzambe à l'effusion de l'esprit de se répandre. donc molimo na Nzambe J'ai esopamaki moi-même vécu dans la région de Los ngai moko nakendeki na nini ya Los Angeles Prêche toute la journée en plein air. epai bazokoteya mokolo mobima en plein air On peut de toute façon cueillir les mandarines sur les arbres. tokokende kobuka bamandarine likolo ya Je me banzete suis joint à la foule. nga mpe nakoti na etuluku na bato wana Le public se rassemble. Des tantes et des oncles. Chacun peut parler tant qu'il veut. moto akokoloba ndenge ye Tous alingi pensent avoir quelque chose à dire. oyo moto ayebi ke aza na eloko ya koloba akokoloba Et j'ai bien sûr parlé. ngai mpe nalobaki Mais il y a tellement de croyants kasi bandimi bazali pentecôtistes bapentecôtiste qu'ils se comptent par millions rien que sur la côte ouest. bazali ebele bamillion kaka bobele na côte ouest wana Un tout autre point ou sujet. Lorsque frère Branham a prophétisé que la côte ouest ntango ndeko Branham se aprofetizaki séparerait et ke côte glisserait ouest dans l'océan, ekodinda na mai
na Ce océan sont principalement ses frères pentecôtistes kaka bapentekotiste wana bandeko qui na lui ye ont fait des reproches et lui ont dit, batelemelaki ye balobi na ye qui es-tu yo nani pour oser dire une chose mpona koloba makambo ya pareille? boye. Ne sais-tu pas combien il y a ici de personnes baptisées dans oyebi te l'esprit et boni tu bato baza babatisami na molimo yo ozosakola lisambisi na côte ouest avec eux tous. ke nyonso ekodinda na mai na bato Mais banso il en sera ainsi. epi ekozala Nous bongo. voyons ici la différence tozomona bokeseni entre être loin du Saint-Esprit kopakolama na molimo et santo être né de nouveau, na kobotama ensuite sika scellé mpe et nsima conduit par le Saint-Esprit. kotia mandanga mpe kokambama na molimo santo. Essentiel, mais cet article m'a tout de même touché. article oyo esimbaki ngai Le cœur, je me suis demandé qu'en est-il dans le pays de la réforme. boye ngai nalobi boyo na bamboka ya reforme oyo ekozala ndenge nini Et qui a un fardeau sur le cœur. nani azali mokumba wana na motema na Nous ye pouvons nous réjouir d'être devenus croyants. tokoki kosepela ndenge tokomi bandimi. Le salut est le mien. Nous ne le contestons pas. Pour être tokotelemela sauvé, yango te béatifié, il suffit que Dieu m'ait accordé sa grâce. C'est très clair. béatifié ekoloba nzambe apesi ngolu na ye Accordé sa grâce. Tu n'as pas nzambe besoin de plus. apesi ngolu Si tu veux être sauvé pour toi seul, soki olingi kobikisama mpo na yo moko que d'autres soient sauvés, bamosusu mpe esengeli babika il faut de l'amour esengeli salvateur, un bolingo ya libiki amour du Sauveur bolingo ya mobikisi ardent en nous. Il faut ezala la epela kati na mitema na que biso certaines choses soient encore Voilà. mises dans notre cœur Makambo afin de pouvoir mosusu. montrer le chemin aux autres. etalisa Et ce que nzela na baninga même mosusu a dit ici dans Matthieu 9, verset 36. na Matthieu Quand 9, il vit 36 les foules, ntango Matthieu amoni 9, 36, etuluku na bato wana il fut ému de ayokaki compassion pour mawa ayokaki mawa azwaki mawa elles, car monene elles étaient comme des brebis pamba te bazali kola bana qui n'ont meme pas de berger. baza na mobateli te. À la vue des foules, na komonaka etuluku ya bato ému de compassion. ayokaki mawa. Je vous le dis, il m'arrive parfois aussi. nayebisi Cela bino m'arrive eyelaka ngai mpe très ntango mosusu rarement. Je ne suis pas de ceux qui parcourent ngai les rues comme naza moto moko te atambolaka banzela mpo namona boye namona boye te j'ai des choses à faire kasi et je suis naza na makambo na ngai ya obligé de kosala traverser ou de marcher un peu. Et quand te on na voit kotambola alors na la ngai foule, soki namoni etuluku na bato quelle profonde compassion mao nous nini envahit. ekozozwa ngai na motema. Et nous nous demandons, Seigneur, tozomituna n'y nkolo a-t-il personne moto moko qui te te cherche? azokoluka N'y kuna a-t-il personne moto moko qui te croit encore ou qui doit encore Oh, être sauvé? oyo Et mpe alors, un akoki deuxième kondima mpo verset abikisama. veille à nous, Seigneur. nkolo Remue encore une fois le ciel et la terre. ningisa lisusu lolo mpe na mabele sopa molimo na yo Attiré par ton esprit. mpo bato babiengama na molimo na yo Car il est écrit, mpo ekomami ete nul ne peut venir à moi. moko te koko epa na yo Le Père soki bobele tata l'attire premièrement. Nde Jean mtoko 6, bienga ye. 44. L'esprit de Dieu doit agir. molimo na dans le cœur nzambe des hommes. esengeli Mais quand cela asala s'est kati passé- na moto Quand cela s'est-il passé à la Pentecôte? Quand cela s'est-il passé ici et là? Partout. oyo esalamaki na Où les pentekote hommes de esalami Dieu, bipai na où le bipai peuple de Dieu était réuni bato pour basanganaki écouter la mpo na parole. koyoka liloba. Là, le Seigneur a sauvé. Kulu Là, nkwana nkolo abikisaki il a béatifié. nkolo apesi Là, ngolu na ye il a répandu son esprit. Et les asopaki hommes molimo ont na été ye amenés à lui. apote baya epa na Nous ne ye. devrions pas commencer maintenant à sauter à la légère, biso tokoki kopumbwa te pambapamba boyi te mais devenir plus libre kasi esengeli tokoma bansomi à l'extérieur, tokoma remercier bansomi Dieu na libanda mpe na de kati tout cœur mpe na mitema na biso pour ce qu'il a mobimba fait et aussi pour ce qu'il fera mpo na kotala oyo ye akosala encore. oyo akosala lisusu. Aussi la compassion Pe doit mawa. aussi nous être donnée. esengeli epesemela biso. Qu'il a dit, nzambe alobi yango les sauvés ont les sentiments du sauveur. Et alors, babikisami baza na poso ya mobikisi. je ne veux même pas citer cet homme, mais nalingi kotanga moto c'est wana un te de nos grands penseurs et azali poètes qui moko a na fait baphilosophe des na remarques biso. sur les croyants et nous sentons concernés.
bandimi pe na biso so likambo etali biso lokola bazali oyo basikolami. Nous devrions plus ressembler à des gens qui sont rachetés. Esengeli tokokana na bato oyo basikolami. Une puissance, une force de conviction. Esengeli ebota kati na biso. Posa ya kusukisa mikati na mitema na biso ebota kati na biso. Je ne crois pas que Dieu nous enverra dans la dernière ligne droite telle que nous sommes. Nzambe akotinda biso na etumba ya suka ndenge toza boye te na ndimi te. Il répandra son esprit. Akosopa molimo na ye. Amen. Il donnera l'autorité. Akopesa biso Je bokonzi. n'attends rien de moins que ce qui était au Nazozela commencement. eloko mosusu te kaka oyo ebandaki na ebandeli. Et quand on considère Ntango tokomona que le monde entier est devenu encore plus démoniaque, mokili mobimba ekomi démoniaque, on pourrait presque croire qu'il faut une double mesure de wana la tokokondima puissance de ke Dieu esengeli mopiko mibale ya ngolu na Nzambe est tordue et détournée de Dieu. kolongola bato balongoli bato na Nzambe. Sans cela, Soki on ne bongo peut te pas partir, tokokende te on ne peut pas sortir. Non. tokobima pe te. Nous devons demander au Seigneur. Esengeli tosenga na nkolo. Puis il dit à ses disciples dans Matthieu 9, 37 à 38, la moisson est grande, mais les ouvriers Pe alobi sont peu na bayekoli na ye nombreux. moisson eza munene kasi bayekoli baza mike basali baza Seigneur moke de la moisson, kasi nkolo na moisson des ouvriers akotinda basali sa moisson. na kati ya moisson na ye. Ce n'est pas notre champ, Ezali elanga na biso te, ce n'est pas notre travail, ezali musala ce na n'est biso pas te, notre œuvre, ce n'est pas eza notre chose. musala na biso etali ya biso te. C'est l'affaire de Dieu, c'est la chose de Dieu, Amen. c'est le royaume de Ezali Dieu. likambo na Nzambe, ezali bokonzi na Nzambe, awa ezali bokonzi na Nzambe. C'est-à-dire Jésus parcourait toutes les villes, Bible et elobi tous les villages, Yesu azotambola pipai biso na bamboka pe na basinagoge na kosakolaka sango ya bokonzi na Nzambe, azobikisa bato ya bokono nyonso na nyonso ezokaki na bokeseni azobikisa. J'ai aussi dit cela parfois au Seigneur, nalobi yango na nkolo comme ce serait beau aussi, ekozala mpe kitoko sans pour autant souhaiter ou Kasi, désirer le ministère na désire prophétique. lotombe ya lisakoli te ya ndeko Branham, kasi Nous pouvions tout Biso de même pe. avoir une confirmation tokoki kozala mpe na litatoli. apostolique. Toza mpe na litatoli lokola ya bantoma Pas pour nous, mpo na biso. pas à cause de nous, nous n'avons pas besoin de confirmation. Nous Biso toza na ntina confirmation te, kasi mpo na bato wana baza koya nous rejoindre. mpo baya koya epai na biso Cela renforcerait leur wana ekokolisa kondima na bango. Moi, il faut créer la bonne atmosphère Ngai tout. malamu na kreye naluka lolenge moko ya malamu Nous qui sommes devenus croyants mpo na biso tokomi bandimi, une fois pour toutes, et j'espère maintenant, mpo na biso tokomi bandimi libela na eliki bongo nakanisi bongo. raisonnable, sobre. Nous devons vraiment être en toutes choses. Et nous devons, il y a tant d'exemples. Esengeli tozala Où bato ya komilengela malamu. la méfiance et tout ce qui s'y rapporte sont semés. Et déjà les mains sont liées et Dieu ne peut pas agir. Awa maboko ekangami Nzambe akosala mosala te. Cela doit être un peu comme à l'époque de Pierre. Wana Dans esengeli la ezala maison de Corneille, na ntango ya Petelo na ndako ya Corneille. nous nous sommes réunis ici devant Tosangani awa ce liboso que Dieu t'a chargé de nous dire. toyebi te Nzambe apesi yo makambo oyo olobela biso. Acte 10, 33. Acte Si 10, c'était 33. demandé, mais pourquoi est-il venu à dos de chameau ou sans Soki moyen de batunaki pouvoir ndenge nini oye conduit-il une na Mercedes et likolo ya pas punda, une vieille oye na moyen de transport te, oye na Cadillac te. On entend cela sans cesse. Personne Toyokaka n'est makambo plus wana na bato sur ebele ya. et aucun être humain sur terre n'est autant manipulé par moto Satan ya que mokili oyo mpenza bamanipulaki bongo ils ne boye savent te. pas à quel point ils sont à sa disposition. mingi Chaque être humain, bandimi soit croyant ou non, a le droit de prendre des décisions terrestres. ngo azala mondimi azala mondimi te aza na ntina kozwa mokano na mokili oyo. Marcher, qu'il marche. Soki ozotambola tambola, À vélo, soki olingi okende na velo passe. tambola, kende na velo.
C'est du bodybuilding. Bodybuilding. Nyonso le kosala nini? Peut conduire une Mercedes. Akokamba On ne Mercedes. devrait pas en faire un critère. Toko kosala ngo lokola mpona koyeba ete yo oza na nzambe esengeli ozala boye fo ozala na Une Mercedes. nature n'a rien à voir avec la spiritualité. Non, non, lolenge na bumutu eza etali te likambo ya molimo. Transport. Mais il y a tellement de choses Makambo eza ebele qui tiennent les gens. oyo ezokanga bato. Et puis, ils en arrivent à la conclusion où Pe s'il bazosuka un homme de Dieu, bazoloba soki mpenza ye azalaki moto na il nzambe établit des normes. mbele alingi azala boye. D'où elles viennent. Nayebi te makanisi yango euti wapi. Mais croyez-moi, Bondimela ngai. soit nous le comprenons maintenant et nous apprenons maintenant, soit Dieu nous laissera là. Ou où bien nous sommes et continuons tondimi yango awa avec ou bien tokobi na nzambe ou bien nzambe atiki biso anzambe akei na bato mosusu. il y a un progrès, il y a une avancée. Soki nzambe aza na kan progrès ezali L'immobilisme doit cesser. bumutu esengeli elungwa makanisi ya bato efo elungwa. La visite d'un homme non croyant de cette ville Mposa ya mondimi moko boye qui connaît maintenant quelques personnes et qui a passé ses vacances aza non croyant en Espagne kasi amoni moto moko boye aleki vacances ne na Espagne avec l'un des représentants na moko ya barepresentant ya du église message aux États-Unis, comme ils disent, qui se ya trouve message na États-Unis ndenge bazoloba 15 kilomètres d'ici à vol d'oiseau. Il m'a dit soudain, aza mosika awa na ba 15 km parlé plusieurs fois, dites-moi, alobeli makambo ebele pourquoi alobi na eboye les hommes qui sont venus vous voir ici bato bayaki kotala yo ont awa des choses négatives baza na à makambo dire sur vous. mabe likolo na yo po Ont des angi choses négatives, mauvaises à dire sur vous. baza na makambo mabe ya koloba likolo na yo. C'est américain, hein? Américain oyo J'ai dit oui, je réponds. Je voulais- bato nga soki oyo nayebaki américain ngani oui nayebi ye te me namonaki ye mbala mibale misato Tout au plus. L'homme s'était alors redressé. Il s'était penché moto sur son siège. akitaki boye azongi na Je ne kiti comprends plus rien. alobiki nawe comprendre lo te Comment cet homme kundenge nini moto oyo dire akoki koloba maloba mabe boye likolo na des yo choses négatives et de méchanceté répandre de telles akoki kopanza lokuta boye likolo na yo. Ajouté, curieusement, je ne vous ai jamais entendu faire la Kasi, moindre remarque sur eloko ekamwisi nga me yo soi. natikali koyoka kosala bongo te ata mokolo moko Qu'est-ce te que cela signifie? nyonso nini koloba Vous nini connaissez tous le verset, boyebi verse le sermon sur la montagne, oyo liloba likolo na ngomba où il est dit, esika elobami jetez pas vos perles aux cochons. bobwaka baperle na bino te na Matthieu bakoshon. 7, verset 6. Les perles ne sont rien d'autre que les croyants. Les croyants. Baperle eza eloko mosusu te ke Je ne bandimi parle pas de parabole. naziloba na masese te mpo nga nzambe apesi nga masese te Que quelqu'un a tout vendu. ntango elobami ke moto Le champ avec les ateki perles précieuses. nyonso Alors, nous sommes les perles. mpo azwa perle yango. Il n'y en a qu'un qui a tout laissé pour ezali obtenir motu ces perles. moko atiki manso mpo tozwa perle yango. Verset 46. Mais Bijou. quand un croyant Kasi reproche à un autre croyant, soki mondimi à un, et cela akutani devant na un croyant, mondimi ce n'est mosusu pas bien. azotonga mondimi C'est mosusu reproche kitoko à te concernant un croyant devant un incroyant. Ce n'est pas ozoloba bien. makambo mondimi liboso na moto aza mondimi te kitoko te Comme il est écrit, et mettra en pièces ceux qui ont fait cela. doyo monguna akotia piese bato basali biloko wana À redire à la décence des croyants qui parlent de croyants à d'autres croyants. oyo Cela ne se fait pas non plus. ekosalama te Cela ne se fait pas non ozoloba plus. mabe ya bandimi liboso ya bandimi Il faut mosusu aller voir la personne kende tala moto oyo likambo na ye ezali osolola na ye lui qu'il s'agit et régler les choses avec cette personne et personne d'autre. kotalaka makambo kaka na motu wana me na bato mosusu te Ne pas changer. kobongola Si te nous avions cette clé, soki toza na bofongoli wana nous n'écoutions plus personne tokoyoka moto mosusu qui te veut dire quelque chose sur un tiers. oyo alingi koloba makambo mabe likolo ya moninga mosusu Attendez, nzela un instant. Laissez-moi appeler et tika nous ngai allons moto ensemble. wana aya nanu Avant que tu continues,
liboso te okoba kosolola mazobeta masolo wana serait tout à fait différente. Les personnes concernées diront alors non, maintenant je n'ai pas le temps. makambo ekozala bongo te koyoka wana te naza na ngonga te tika masolo wana kaka nakende na nga De dire attendez, avant de parler de quelqu'un, liboso oloba na mutu cette personne pour qu'il esengeli mutu wana aya na bongo bando kobeta lisolo na ye qu'on a à dire sur elle. Oui, si nous prenons position pour pouvoir nous défendre, alors que les personnes concernées n'ont pas le temps, n'est-ce pas? Mais soki tozwi si mokano cela n'était pas mpona kosala likambo wana bongo le cas, bokomona ke bato bakobanda koloba makambo lisusu te caqueter, comme on dit, toute la soirée, comme s'ils avaient quelque chose à couver. C'est comme ça. Et excusez-moi si je le dis aussi, bolimbisa ngai si je le dis aussi cru. so nalobi yango ndenge yango ezalaki Enfin devenir raisonnable. eza po te tokoma mayele Chacun être et laisser. Laisser chacun être et aller. C'est un tika chemin moto na que chacun moto doit parcourir. atikala ndenge na Nous ne ye comprenons pas nous-mêmes. akoba nzela na ye biso moko tozomi misosola te kaka baningi nde tokososola Est-ce que ça va mieux quand on en parle? eza kitoko ntango tozobetela yango masolo Peut-être sauf que ça empire. Mais ça ne s'améliore pas, n'est-ce pas? eobongisa eloko C'est te vraiment pas. kobeta lisolo ya moninga ntango oyo aza te eobongisa eloko te Bon, gardons ça à l'esprit. Nous Toba- n'avons qu'un toba seul mbongo na adversaire, molimo. et c'est l'ennemi. Nous n'avons qu'un seul maître, c'est le Seigneur. toza na maître moko eza mobile nkolo na biso Les uns pour les autres, et comme des membres, nous appartenons à un seul tobondela biso na corps biso dont lokola Jésus-Christ biteni est. toza na nzoto moko yesu kristo lokola Ne mutu se flatte, na nzoto na ye ne s'imagine d'entrer dans la gloire en laissant derrière lui tous ses frères et moto ya sœurs. solosolo akoki kobanza te akɔta ye moko na nkembo atika bandeko ne nyonso tu boye te Il n'y a pas un seul homme qui sera enlevé sans avoir dans son cœur le désir que tous les Moto moko autres te. soient également enlevés. akozala na poso ete azala enleve tanke na motema na ye azala na poso ete ke baninga mosusu bazala banetwama Cela lui ce sera lui-même déçu. Ye moko Il existe akoyoka dans les soni. Écritures des critères qui doivent simplement être appliqués pour nous examiner nous-mêmes à voir Makambo où nous en esengeli. sommes. tomitala biso moko mpo Si toyebe nous wapi n'avons toza pas une compassion sincère soki toza na mawa ya bato te pour ceux qui ne nous comprennent pas, meme mpo na bao kutu bazososola et biso si te nous ne croyons pas et n'espérons pas pour eux ce qui arrivera à la fin pour eux et pour nous, qui peut le dire avec une certitude? awa toyebi te ke nini ekoki koyela bango na suka nani ekoki koloba yango na sikisiki na mokanda ya profete Un ezekiel homme qui a fait le mal toute sa vie, moto oyo asali mabe bomoi ne et mobima ensuite au bien, mpe mbala moko abongoli ne motema tenu responsable du mal. nzambe akotangeli mabe na ye wana te Et un homme peut-être Kasi, fait le bien toute moto sa oyo vie, asalaka nde bolamu bomoi ne à la mobima dernière minute, kasi tokomi na dernière minute ne boye pas le faire. asali yango lisusu te Ne lui sera pas compté. bolamu ne wana bakotangeli yango te akozalaka soni Seul la fin révélera la bobele suka nde ekotalisa biso en chemin. La fin. Personne n'a besoin de juger. ntina kosambisa eza te Pourquoi? totambola kaka totala suka nde ekokata makambo Qui peut regarder en bas et dire j'ai réussi, je ne sais pas si vous y arriverez. Il n'y en a pas. moko te akoloba ngai nazwi nayebi te so bino mpe bokozwa Il y avait un Azate. frère qui était assez humble pour dire ndeko branam nde moto azalaki humble mpona koloba si un seul habitant soki mutu de moko cette ville devait être enlevé, oyo ya mboka oyo chacun doit croire que c'est lui. moto na moto esengeli andimeka eza ye ezali La foi personnelle doit Kondima être na yo en chacun de moko. nous. Mais il faut aussi admettre que l'autre en fera partie. il faut osengeli mpe kondima ete moninga mpe akokende Comme nous aspirons à ce que tout cela devienne réalité. ndenge toza na poso ete maso wana ekoma solo Encouragez tous tozopesa biso to à makasi prier avec ferveur tobondela na en makasi présence de Dieu liboso na au nzambe nom du Seigneur, na nkombo na nkolo afin que Dieu révèle sa volonté mpo te nzambe atelisa mokano na ye
Et s'il y a un obstacle, que ce soit dans ma vie ou dans la vôtre, soki mwa mbebe ezali na bomoi na ngata na bomoi na yo d'accord avec moi toyokana dire que nous voulons que Dieu l'élimine. Kosenga Nzambe elongo ete alongola yango. Et cela à tout prix. Wana penza esengeli bongo. Quoi qu'il en coûte. Ata ko boni. Je veux que Dieu enlève de ma vie. Esengeli te Nzambe alongola na bomoi na ngai. Oyo ezokopekisa ete yasala mosala kati na ngai. Amen. Et si nous sommes tous de la même conviction, soki biso banso tosukisami bongo et que nous le présentons devant le Seigneur, pe totali sango liboso na nkolo na biso akoyokela biso le fera. Akosala yango. Pouvons-nous le croire? Esengeli tokoki kondima yango ntango nyonso likambo ezoya de Dieu et que nous sommes interpellés. Euti pa na Nzambe epete Nzambe interpele biso alobeli biso. Notre accord, nous devons alors pouvoir dire oui. Esengeli toloba na nkolo iyo. La prédication doit être liée à la foi. Likalite esengeli kangama na kondima. Alors cela se produit. Wana ekosalama. Au cours des prochains jours, na mikolo ezoya Dieu de nous accorder sa grâce. Tosenga Nzambe apesi biso ngolu. Et cherchons la face de Dieu avec ferveur. Koloka elongi na Nzambe na molende. Dans ce qui concerne la proclamation, Dieu a gardé sa main sur moi. Na otali ko sakola liloba na Nzambe ati loboko na likolo na ngai. De l'appel à cause du mandat. Na tina mbela na ye na mukumba pesi ngai. Que rien de ce qui a été enseigné, na oite eteyami oite lobami ne devra être retiré. Bako kolongola ngote. Bien au contraire. Zukande tondimi Cela wana fait avec une clarté esalami polele qui n'a peut-être jamais existé. oyo ta mususu etikala kosalama te na mikolo ya mokili oyo. Kasi il s'agit de bien plus que cela. ezali koleka wana kutu De la proclamation, eta kotala bosakoli te tozosepela nango oyo toza reconnaissant na mosala Nzambe bimoniseli Nzambe apesi biso. Kasi etali likambo nde que la puissance de résurrection nguyali ya lisekwa se manifeste dans son église. emonisama na eklezia na ye. Il s'agit de la crédibilité de notre témoignage. Ezali ne Nzambe atatola. Le témoignage doit être rendu crédible. Litatolo na biso ekoma solo. Que le Seigneur agissait. Kolo asala. Travailler avec eux. Ndenga za kusala na bango. Si je ne me trompe pas, soki na bungite ezala mukanda malako. que le Seigneur Kolo agissait avec eux. azali kusala musala na bango. Être prudent maintenant, oui, c'est vrai. Nazala moi prudent na tangango. Marc 16 verset 20. Verset 20. Marc 16 verset 20. Mais eux, kasi ils partirent bango et prêchèrent bazaki koteya pa ebiso. Kolo azali kusala na bango musala. Aza kotatolaka liloba baza koteya na bikamuseli na bilembo oyo ezali kobila bango. Il y a parfois des annonces, je ne sais pas si cela a échappé, mais ba annonce mususu basalaka na ba pancarte d'évangélisation où beaucoup de choses sont annoncées. Makambo ebele sakolami. Communauté participante. Avec la participation du trompette na participation du cœur. La participation du etc. Et avec biloko ebele bakomaka. Beaucoup de participants. Beaucoup. Et l'aménagement de la salle est kobongisama na salo oyo tokende eza kitoko makasi. Cette collaboration multiple. Biloko ebele boye. Cela a offert nous n'avons pas non plus particulièrement envie. Ekopesa biso nini toza na posa nango te. Qu'y a-t-il de plus beau qu'un cœur ni nango ya mutu ya ke motema oyo ezala malamu. Du trombone magnifique. Il y a de la musique, il y a de
l'ambiance. Musique ezali, ambiance ezali, biloko ebele bele. Être là, mais cela ne doit pas manquer. Kasi Cela ne doit pas manquer. wana esengeli mpe ezanga te. Ils partirent prêcher. Kasi Le Seigneur agit. bango bazalaki kokende koteya bipai nyonso baza koteya nkolo aza kotatola liloba na ye na bilembo eza kobila bango ya bikamwiseli. Entendons-en bien ainsi. Il n'y a pas d'autre mission chez Dieu, avec Dieu. Mission mosusu eza epa nzambe eza te. Contemporains disent oui, mais qu'est-ce que Dieu a encore besoin de confirmer aujourd'hui? Tout a été confirmé à l'époque. Bamosusu bazoloba nini nango nzambe mosusu aza likambo ya kotatola nyonso so etatolami kala na makomi ya bule. Non, te voyons ce qui est écrit dans Hébreux 13 verset 8. Komi tondimi oyo ekomami na Hébreux 13 8 Yesu Kristo azali ndenge moko lelo pe libela na libela Il a confirmé autrefois ndenge atatolaki na ntango ya kala. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas d'autre évangile que celui-ci. Esango mosusu ezali te kaka bobele oyo Évangile de Jésus-Christ. kaka sango oyo ya Yesu oyo. Mais ils sont partis. Bango bakendeki Dans Marc 16. ndenge balobi na Mark 16. Frère Rousse, frère Schmidt. Frère Rousse, frère Smith, Quand partirons-nous ainsi? biso mpe tokende bongo mokolo nini? Comme nos frères Koloko bandeko na biso wana au commencement. ndenge bazalaki na ebandeli. Quand connaîtrons-nous la même confirmation Ntango nini tokoyeba litatoli moko moko wana par l'intermédiaire de notre Seigneur qui agit. na nzela na nkolo na biso Yesu Kristo azali kosala na bango. Dans une prédication, Dieu a envoyé Christ et il était en Christ. Lite ya ndeko Branham nzambe atindaki Kristo kasi azali kati na Kristo. Et il était en eux, Azalaki kati na bango. avec eux, Azalaki na bango pour confirmer. mpona kotatula liloba. Il fera. Nzambe akosala yango. Pour cela, j'ai besoin d'une communion sans nuage avec lui. Mpona bongo naza na posa bokutani na ye sanke eloko moko epekisa ngai. Tout ce qui peut me peser et me tirer vers le bas. Oyo nyonso tokoki kobenda ngai na se elongwa. Que nous arrivions à ce que Tokoma tout ce qui ne nous aide pas à être réellement à la disposition tokoma na lulenge ete oyo nyonso tozosunga biso teke tozala mpo na nzambe na biso elongwa. de Dieu, au service de Dieu. Tozala bobeli na mosala na nzambe. Dans une parole qu'il a adressée à l'Assemblée, Liloba alobi na tuluku na bato. dit quelque chose à son sujet. Réprimandez-le et arrêtez-le. Vous vous en souvenez, je l'ai déjà publié. Qui parmi nous a fait cela? Qui, quand on a dit quelque chose à propos de nos frères qui servent, Nani na biso asi asali likambo wana ntango balobi eloko songolo mpo na bandeko na biso bazosala misala na nzambe, nani yango asi atelemeli bato wana? que ce soit parce que vous vous êtes endormi ou parce que vous êtes d'accord avec les critiques, cela n'a pas d'importance, cela ne suffit pas. Ata olali pongi, ata ofandi, ntango etali botongi, yo esengeli kotelemela ngo. Nous devons nous défendre les uns les autres. Esengeli to se défendre baninga na biso na 100%. Jamais. Au contraire, il ne sera plus possible de semer la discorde. Na bongo soki bongo te kokabwana ekosalama te. Bomoke ozala kati na biso soki totelemeli bato baza koloba mabe na bandeko na biso. Bomoke ozala kati na biso. Aura pitié de nous. Kolo akoyokela biso mawa. Je n'exclus toutefois pas tous les autres. La miséricorde de Dieu est grande. Na boyi bato msusu te. Là où nous nous arrêtons Pamba te mawa na nzambe ezali epai biso tosuki te koleka biso esika tosukeli ezali. Je crois que nous avons une espérance légitime na banzi toza na elike ya solo d'aller peut-être encore un peu plus loin une fois kokende musika soki yango etatolami qui a commencé une œuvre. Nzambe abandi musala oyo ya kitoko akosilisa yango pe. Amen. Au jour de
l'avènement de Jésus-Christ. Na mokolo ya bozongi na nkolo. Aidons-nous les uns les autres. Tosunga na biso na biso. Prions les uns pour les autres. Tobondela biso na biso. Les uns les autres. Il est tout à fait possible que je fasse des choses ekozala que malamu vous ne comprenez pas. nakosala makambo bino bokososola te Que je ne comprends pas. bino makambo ngai nazososola te L'important, c'est que nous kasi ya mutuya cheminions ensemble avec Dieu. eke totambola elongo na nzambe Dans le domaine terrestre, chacun na lolenge ya mokili doit de toute façon cheminer avec Dieu. moto akotambola na Dieu et nzambe prendre ses décisions. mpe azwa mikano na ye Que le Seigneur nous aide à Kolo pouvoir dire asunga biso. oui Seigneur. mpo na koloba na nkolo iyo Lorsqu'on nous demandera, croyez-vous ntango bakotuna biso bondimi ke nakoki kosala yango que je puisse faire cela pour vous? nakoki kosala yango mpo na bino Oui Seigneur. Si vous toyanolika iyo nkolo demandez aujourd'hui, croyez-vous que je rendrai soki atuni biso lelo bondimi ete nakoki kosala yango ce qui existait autrefois dans l'église? oyo ezalaki na kala na eklesia Oui Seigneur. biso nkolo biso oyo tokoloba iyo Silencieux. Vous réfléchir à la réponse. epesengeli te kokasa réponse ya kopesa te te Nous croyons. tozondima C'est pourquoi nous parlons. yango wana tozoloba Et c'est pourquoi nous disons oui. à yango wana Jésus. tozoloba na iyo na yesu kristo Nous savons toyebi que tout peut passer. nyonso Trompeur, mais Dieu reste fidèle. ekoki kozala ya lokuta kasi nzambe atikalaka bobele sembo amen Brisé. Nous pouvons nous fier à ce qui est écrit ici. tokoki koboya oyo ekomami awa Comptons sur la miséricorde totala du Seigneur. mawa na nkolo Et s'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, nous ne pouvons le comprendre. Croyez-moi, nous pouvons examiner notre vie. tokoki kotala bomoi na Nous biso pouvons le découvrir par nous-mêmes, à moins que l'Esprit de Dieu nous tokoki komona ngo na biso moko te kasi bobele soki molimo santu ya afungoli biso makanisi c'est tout vrai mettre dans la foi sous nyonso tozongisa na kondima la puissance du sang de na se ya puissance na nguya ya makila ya mwana mpate souverain sacrificateur et qu'il intercède pour nous. ke ye azali nganga nzambe azolobela mpo na biso Grâce à epai na nkembo sous la protection du sang de l'agneau. toza na bobatelami ya makila ya mwana mpate Et c'était l'un de mes frères ici, un frère moko na bandeko na ngai dans la foi ou un frère dans la chair. je na ne sais kasi pas ya kondima obe ndeko ya kati ya de nzoto comprendre, mais il m'a dit, alobi na ngai pendant le temps de la grâce, na ngolu na ntango ya ngolu vient nous imputer. nzambe akotanga biso mabe te Donc, par le sang, tondimi pas croire en même temps que Dieu na ne peut pas makila pardonner ou qu'il n'a pas pardonné. toko kondima te ke nzambe akoki kolimbisa te oyo nzambe alimbisi te kasi Que Dieu tondima ete pardonné nzambe alimbisi et vouloir croire de l'autre côté que Dieu ke n'a pas na ngambo pardonné. mosusu olingi ondima ete nzambe alimbisi te boyi te C'est pas possible. eza ekosimba te Soit nous croyons que Dieu a pardonné, toza bandima ete nzambe alimbisi soit nous croyons qu'il n'a pas pardonné. oyo tondima te ke alimbisi te Est-ce vrai ou non? eza bongo En général, nous croyons que Dieu a pardonné. na mobimba toyebi ke nzambe alimbisi L'ancien ennemi surgit, oui, mais... mongona ya kala atelemi alobi Es-tu sûr? Oui, oui. Et déjà, ça commence. abandi deja kokotisa kokoso kati na kondima na yo Dans l'orgueil, mais rendons gloire à Dieu dans la foi. kasi na lufundu te kasi tozongisa kembo epai na nzambe na kondima Seigneur fidèle, kolo sembo aussi sûr que tu es mort sur la croix lokola soloso lokufa na tu as ekulusu versé ton sein, mpe osopi makila na bule c'est sûr, tu as pardonné nos péchés, mpe olimbisi masumu na biso ofuti banyongo na biso la lettre de condamnation opasoli mokanda oyo ezokweyisa biso racheté et délivré. oyo okangoli biso Il ne nous reste vraiment plus eloko moso etikali te remercier Dieu, keke bozongisela yo matondi à lui apporter l'adoration, car mpe komemele masanzoli à ce moment-là qu'il a fait de grandes mpo ye choses asali makambo minene pour nous. mpo na biso Il a fait. asali yango À lui soit la gloire. epai na ekembo amen